Mote Naïb Sarabino toujours. Penge Fofana, koza na télévision, ezala musifo ko senga ka ko raisonner. Nini ya koloba na télévision, na lingara koleka na TVD pour na sentiment, et senga koloba ceux qui peut information eza, ceux qui peut likamu o bato ba kolanda pezali. Boebit biso ba Congolais na régime o uti koleka. Régime ngonde nini PPRD, o komi FCC. Comment na Brazzaville, Angola, Afrique du Sud. Mais le que ça la biso passe. Ba pays où on se base na leçon à repérer sa RDCT. Les loba sud africain kola muka ba moni yango habitude. En même temps ba chinois ça na ba congolais, ba indo pakistanais, ba indien, ba libanais, nepe lelo Afrique du Sud a moni qui attend contre le régime de Joseph Kabila, ba meka. Mais beaucoup prendre des sons. Na ndeni na libo comprendre des sons. Ezaki pe à 4 présidents ya Afrique. Maintenant, on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et là, quand il bosse, on a dit que Félix a retravaillé une bocate. Félix a le peuple d'abord. Et ça, c'est le gars, papa Maï. Ni lelo, bon, moni va Congolais va manifester depuis lobby. Nalboumachi va saccager même l'ambassade. Mais bango va lali balamuki, qu'on soit essence, qu'on soit africain. En même temps, va s'opérer les Brazzavillois. Balongoli ekolote nyonso yo concerné africain en même temps on peut baza ba africain to denga bango ba Afrique du Sud point baza Afrique au sopeli muto essence en même temps zo zika la police aza pour la sécuriser bat au moins non police africain azo seka na lobi nini police sud africain azo seka yango lelo boyiki ke no ba congolais ba bimi mais toni tout na ba bimi pona nini yango Moni ba Congolais balali balamuki ba sud africain ba sakana na biso mais bito kosoma ka raison na bango awa raison ngoni Vodacom boyebi ki Vodacom aza victime ya makambo be bokola mukana tongo to activer o unité ou activer bo perdre yango ba moni ba Congolais ba visiter ba shop nyonso ya Vodacom pour la nini na lobi ke à partir à lelo ba sim nyonso ya Vodacom ezo mériter ko bukango toko saola ngo soki bazo respecter biso et pas na bango ba osakana biso mais biso to saola ka bango to kotsa bango bambongo soki ba supermarché ezakaka Shoprite photo boire kango bo le salma pour la bikisa ba maladie mais bato tout ba mela ngo ta a cause azo boire bi mela kini pour la malaria maboyi bikye soki ba Congolais ba vera pour na ba supermarché o ebengami Shoprite. C'est-à-dire désormais, Congolais ont mis à côté sur Shoprite. Il y a un moment où il y a 700 mairies à précision. Les Congolais vont visiter Shoprite à Vodacom. Pour Vodacom, les gens sud-africains. Il y a un moment à partir à l'élo. Bien sûr, les Congolais vont travailler. Mais le corps va respecter Bissoté. Pour amener les Congolais va souffrir les bandas. Ils ont un régime en place. 18 ans, il y a un sénat qui va Congolais, va kende libanda. Nous sommes en mois bozunaye, atini mo na Afrique du Sud qui ne gola. Ba Congolais na rapport na sentiment Afrique du Sud était, ba kenda rapport tanga, ozo futa minerval, ozo futa loyer, mais là ba ali ba la muki ba na kotumba batu. Yango na lobi ke non ali tozo kende, na loba ki yango bien avant. Ali to kende mukolo moko akolela. Yango ba mona ki lobi na Lubumbashi. Afrique du Sud, ambassade na bango nemepe awa ali tozo kende Afrique tozo mérité et ça ne pas na bisote yango AAP na koloba na diaspora to simbana mona mboka Félix na mona mboka Martin Fayulu bako trahir mboka te to tika mama okabola o bato Fayulu o bato Félix awa tango metali Afrique du Sud Congolais nyonso abimi o alinga Martin Fayulu o alinga Félix pour défendre mboka na biso Congo yango na koloba bolandaki kaka epananga epenge Fofana Maman Pauline Lumumba maman présidente ya RDC Monde lobi nazaki na aéroport Anjil pona koyamba maman présidente ya RDC Monde nini initiative ya mona mboka Eliezer Tambwe député national yango na kosenga bolanda na bokebi ndenge mona mboka Eliezer yemoko akinaki koyamba maman Pauline Lumumba na aéroport international d'Anjil
Mbote balde konyoso balandi ya magazine to komi wapi naib sakabino ke otolobaka elekaka lokola mupepete kolala kolamuka lelo to se retrouver na aéroport toujours na Diema Kesela RDC Monde ngone nini batu baye koyamba na aéroport pona nini baye koyamba mona mboka Eliezer asale belé asala makambo belé maza le seul député oyo lelo alakisi bato keno député pe akokiki koyamba ma et pas bato baponaki ye yango lelo to se retrouver na aéroport koyamba mama Pauline yango nani Pauline Lumumba maman présidente ya RDC Monde boyo kaka toujours RDC Monde na Suisse ezana moko ya congolaise o akenda mikila poto na Suisse OP a s'organiser na mobali na ye OP lelo ba congolais baza derrière ye et la kisi nini mutu na mutu na kibomoto na yo il faut obaksa un plus yango to se retrouver na aéroport international d'Angil ngana Diema Kesela d'ici là tozozela maman Pauline maman présidente ya RDC Monde asali aye musala na Europe na Suisse yango lelo pe aye na Congo biso to na loko pe ça été ngai epenge Fofana Diema Kesela Amos Lubaki Manix équipe ya magazine to komi wapi to ko accompagner partout pour na kotalisa RDC Monde ezanini RDC Monde eza c'est-à-dire retrouvailles ya ba congolais aussi longtemps ba ouest africain ba sénégalais ba Nigeria ba bikolo nyonso o ba se trouver na diaspora na espace Schengen baza ko s'organiser ndemo na mboka Eliezer azwa likanisi tanga kendaka na Belgique na Suisse na Hollande na États-Unis na niveau ya Allemagne place ya JFM service nde esengeli ke bato pe ba s'organiser bato ngo banani ba congolais yango tozo yambela bino maman Pauline maman présidente ya RDC Monde d'ici là merci bandeko na ça qui me toujours maman Pauline Lumumba obléa boyokaki yokaki bon moi toujours ndemo na mboka Eliezer azotambwa na bango ça dit maman présidente ya RDC Monde déjà pendant atterrissage na aéroport international ya Njili yango esengela kit na lobaki na bino mboti maman bele mbote comment na aéroport ya Njili ukolobani na sepeli en tout cas changement ezali hein bayambi biso bien toye bien en tout cas c'est bien il y a un changement quand même na usatana kina arrivé à mon akolo lopango te on sali une surprise ndeko Eliezer asali une surprise honorable asali une surprise na sepeli makasi maman Rebecca Mwamba outi pe délégation ya RDC Monde en Allemagne plus nga maman Pauline Lumumba et puis voilà quoi. Donc merci topé ma po tala to umeli banda 6h à Tongo il faut to koma maman oaka epenge Fofana mais le lobiso na aéroport Njili olobani ah et c'est on a moni bino vraiment moyo vraiment sepeli makasi comme na bino et puis to solo aka ebele na mikolo tozoya ozoya quoi
Merci bandeko ba comprendre toujours émotion ba outi na voyage mobembo moulayi. Merci bandeko ezala nde boye koloba na biso ezala kesengu koloba na biso bato basala bayoka nini epenge Fofana akoloba botala ndenge bakongolais bamanifeste na bashop ya Vodacom po eza ba sud africain. La 7e rue dans la posato tumara mukolo maison bato bapie awa baza ba congolais bateka libanda bapie bango ba téléphone la police est dispersée il fallait so copier ba kota na shop à Vodacom pour Vodacom est réseau ya basud et la société ya sud africaine sinon bato bapie za ba congolais ba débrouiller ba se débrouiller libanda ba ali bapie bango parce que bango na réfugié à Vodacom c'est ça pour bango na réfugié à Vodacom et puis liboso ya shop à Vodacom bango ba une intention ya copier société Vodacom pour bango déjà société sud africaine bango le roi ba sa xénophobie kuna ba oboma bande na biso nde ba copier bango so bango le roi ba yeba ki bakanga ki déjà banda 8h nde ba yeba pier bande na biso ba note ka l'Afrique yo kolobani koloba basali bien pour pambache bazonyo kola bategelso ba congolais na poko bazonyo kola biso ya moto sepeli ne loko bande na congolais ba se revendiquer bango ba chanso bango pe na mboka bango bazosala mabe po bazonga
mpune va atteindre ambassade. C'est une ambassade. Oui, vous réclamez la fermeture de l'ambassade. Message na yo na bakonzi moko bakola. Message tozali ko pesa na bakonzi moko si le moment. Trop c'est trop. Soda meche munduki na mutu. Soda mutameche, lisowa munduki na mutu. Mwani, nous on a soda kabila na meche. La fête ici, quand on manifeste, c'est là parce que vous m'avez demandé la biso kuna. Parce que vous m'avez demandé la biso. Message oyo, c'est un message d'avertissement. Parce que prochainement, nous allons beaucoup plus pire que ça. Nous sommes pacifiques. Notre message, c'est un message de la paix. Juste pour le Sabango que vous avez utilisé la violence. Mais puis ça, nous avons utilisé nos violences pour le Sabango que pour l'équipe sauter parce que ça peut être trop que pour combattre les Sud-Africains, nous aussi ça va faire la mort. Merci. Ezala nena lo bana bino ka tema tulinga la mingi. J'ai fait un service à bino. Message kana yaki nango vraiment ya esengwa mingi, mais côté musupeza moi passe muke par rapport à arriver à conteneur ba 33 et tamboula ki na moi difficulté. Malgré la difficulté quand même commis, mais ba 34 écoute mtelingwa ki na simanango et c'est komaki. Après 2 jours ba 33 et commis on a zo senga na ba client nyonso o bazaki na ba 33 ma bolimi simuke mais ba conteneur so mi baleza na port à Matadi lelo tolo ba conteneur e bandi ko bima nyoso mi balezo bima yango na sengi ba client nyonso aji femme service ba nyonso ba bika ke ba client aji femme service o ba teki biloko na bango na ba 33 na ba 34 en tout cas aji femme service sengi samedi ba tuba de agence na limité na 13e rue na Petit Boulevard ba conteneur vous allez nyonso mi balé ya ba 34 na ba 33 o nyonso teki biloko na ba 33 na ba 34 ba likawana samedi ba conteneur aux anos somi balé na sali quand même makasi na bimzo somi balé
alors eloko na sengi vraiment pas na bino ngwana et puis bobo sanate que toujours tout un système quand na lobaki na bino ya sisabidimbo donc chaque 12 jours tout dans un conteneur ba client nyonso oyo bazana biloko na bango toujours charger le 15 septembre awa et puis na sengi sous na batu ya Milan ne to tikaki ba carton kuna vraiment to bali ko kongola biloko oyo nyonso azaki carton na mboka ya Italie na Milan babenga biso poto kato sala ramassage on a départ tout ça les 15 et puis batu ya Autriche batu ya Suède batu ya Allemagne mobimba et puis batu ya France Île-de-France mobimba et puis batu ya Lyon batu ya Limoges ça j'ai fait service obo santé za agence ils sala mikolo ils sala musala na ondenge sengeli donc o akukota na j'ai fait service c'était na habita agence ni sous ya okende parce que y a un beta biloko que chaque 2 semaines arrivage à Ali et puis ba opé ba na ba car na bango opé ça toujours confiance na ba bino musala tout en fait déjà la confiance donc confiance au pesa ya on a ozongi c'est la bino ngo ya on a singi na bino vraiment ba tinyo so na ba 34 na ba 33 samedi dimanche bolé kana ji femme service na limité 13e rue biloko uzala wana message na zaki yango wana et puis pour na ba États-Unis na mboka Charlotte j'ai fait un service à se préparer pour la Kuna. Je crois d'ici fin de mois, j'ai fait un service à na kati ya États-Unis. Mais les banga ya suka, c'était à suka, j'ai fait ma bêtise pendant la mesa. Et ça batu ya Bruxelles, batu ya Belgique. Na kati ya mboka Villevort. Donc à partir le 10 septembre, ka Belgique est vite. J'ai fait ma kitty comme Mobimba. Na kati ya Villevort. Batu tout ba na kati ya ville à Villevort. À partir le 10 nazo afficher nos adresse mais déjà bo bana robenga ba numéro na biso nyonso ya Belgique donc ba bise kozala wana o nyonso za biloko na kata Belgique benga ji femme service to ya ko ba kolina ope o mona ndenge to sala boulot merci ezaki ji femme service et puis na souhaiter sous ba condoléances pour na petit na biso caméra o ya magazine to komi wa pindenga pe de petite sœur na e boyebi kaka ji femme service nenga zalaka donc na tango passe na biso ngazalaka petit na biso yeba ji femme ko soutenir na ndenge matanga ali merci ezaki ji femme service yango lelo na lali na lamuki obima na ngana télévision na bimakani information nazana moko o natanga ka ji femme service o eza agence moko na espace Schengen moto nyonso o achaki eloko na ye na lobby rendez-vous na agence na ye na limité en face na maison communale moto nyonso o achaki biloko aya azwa biloko na ye en même temps ko informer bino na minute en assemblée nationale eza installation ya gouvernement o premier ministre Otozelaki mais ko ka programme na ye na tuni minute bo vérifier est-ce que retrouver ya peuple za na kati bon moni que no ba député kutu ba telemelier pona ko ka maloba na ye ya bolamu ezate pona nini o lelo ezalaki peut perdre nini o basala ki tetango bazana peut perdre o lelo to moni bato ba Steve Mbikai ba Thomas Luwaka bato ba jamais Kaminga ba présenter ka ba wololié na ba pays bien organisé faut démissionner na ebité modèle nini Thomas Luwaka comme na Inikin bazo zelaye ba étudiant ba bi bazo zelaye je connais le Congo o azoboma Congo yango biso toza problème moko te na gouvernement oyo mais ndenge tozotalela bango comme on a bilongi ya kala kozonga bato basali na Joseph Kabila pendant 18 ans mais asali le côté pe bango baza victime ya kokufa ba Congolais na Afrique du Sud po batebe ba kena Afrique du Sud pour na sentiment te awa pasi mota préféré ki Afrique du Sud yango tozosenga na Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État ba kitisa douane ce qui douane ekiti ba Congolais bazana ba biloko ebele libanda mais moyen ya ezate même ba ONG moyen ba na biloko ezate nini douane eza cher mais tozo talela mais avec le premier ministre oyo nga lobi keno net nga soutien nga penda ezate yango to lobi keno ali tozo kende mukolo moko akolela keno lelo ndenge tozo kende simi Vodacom ezo mérité ko bwaka nini toko bano sala pona to bona intérêt na biso na Vodacom tozo kotisa bango mbongo bango bala mukana tongo batumba biso yango to lobi keno intérêt à peuple congolais na Sud-Afrique ezate yango bomoni keno ba pays nyonso ba décider pe Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État
il fallait qu'il akende na Afrique du Sud malobi akokende te yango tobi bokeseni na ye na Joseph Kabila yango yo po baboma ba Congolais na Afrique du Sud baboma ba Congolais na Inde Joseph Kabila lobelo côté yango na kotuna pe mwana mboka Emmanuel Ilunga outa na poto na diaspora otambola awa bapesi responsabilité yo la muki na tongo lobi ke non bazoboma bato bazoteka drogue bakongolais baza te mais lelo toboni baimage ya bakongolais na Afrique du Sud eza soni attaque ministre ya congolais de l'étranger Emmanuel Ilunga eza soni nini osala koyana yo awa na kombo ya IDPS otrahir IDPS posoma mapangu osoma bilamba olatisa bana na yo olesa bana na yo oservir Congo na nini esengeli ka bapesa bino baposte po tojuge bino mpe olali olamuki ozwi mpenza mpe caméra filme yo osala déclaration keno na Afrique du Sud bato baza concerné ezaka bato batekaka drogue nani ayebi soki bakongolais batekaka drogue te tokeno na matonge bato wana tu bayengayengaka bamelaka nini bamelaka masanga c'est faux yango biso tokomi wapi tosalaka oyo esengeli eyakokamwa komona la police mwana mboka général Kasongo Silvano yo moto za na makoki ya kodirige Kinshasa kotire bato likolo ya bamitu est-ce que eza permis eza mawa oyo adirigeaka la police échangeur kobeta bagaz à plein air bino mpe bapoliticien congolais na bakonzi ya armée comme bagénéraux bacolonel bana bino batondi na Afrique du Sud mpona kotanga mais est-ce que boza na esengo ya komona bazotumba bana na bino mpe omoni la police ya Afrique du Sud policier sudaf azoseka ndenge bazotumba mutu bino boyaka kaka koprotege parce que okena foda kuna bokozwa bambongo eza soni mais esengo toza nango mpo nini changement ya kombo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Joseph Kabila Kabangi bokesene ekotiti mponga mona tolobi na SN koya ya bakongolais oyo bazwi embargo pendant 30 ans 40 ans bayaka mboka te mpo na nini parce que pepe nde bazali kodirige mboka mais avec Félix bato bakomi koya ndenge balingi merci na diaspora nayebi ke bozala kosepela na komona arrivé ya mama Pauline biso tokomi wapi toza lelo kopesa ye te tokoakompagne ye partout merci na Amos Lubaki merci na Manixi nga oyo abino Epenge Fofana eza place na lobaka toujours Epenge Fofana naza mpona koloba oyo esengeli na loba contribution na ngai na mboka yango oyo yango place oyo mpe na koremercie gouverneur ya Sankuru na vision nde tozosenga mpe bato baakompagne gouverneur ya sika ya Sankuru oyo Sankuru ekomaka abattoir bomoni mpe ndenge toperde mwana mboka Lushima oyo aza natif ya Sankuru mais lelo tokotunaka mutuna nini Lushima njate asala ya malamu situ na province na ye lelo mwana mboka Lushima akufi mais soki asalaki bolamu bato bakokopie ye mais na province na ye bakoretenir nini na nyonso Lushima njate asala koakompagne Joseph Kabila basanto ya Sankuru basilika na kokufa yango awa na koya koloba na mwana mboka PDG et Dox bon mérité ko soutenir gouverneur ya Sankuru pona Kinshasa besoin na mot à dire mwana mboka fini lokoto FMI de awa ko remercier bato nyonso o balingaka magazine tokomi wapi merci le 30 août na décembre ndeko nyonso akobela makwanza mapalata pose koma lokola crocodile er yango yo obengi limwaka dote mokisho kiseko ya ofele yo peska mbongo ya kisi atozalaka wapi ata na bashini wapi azimboye osombi kisi ye moko na DHL lokola pomi partenariat na DHL atindiki eliyo obengi docteur mokisho na limwaka za affiché wana kisi na yo ekoya ofele le docteur ye moko so charge ya transfert ya marchandise na ye obange eloko te ye alobi ye moko azwi charge na bino yaka awa nabengaka bino pamba te ngai moko nasali expérience tala bambula boninga naza kaka kutya tebe te papa yaka epa mogisho tout est possible